indi somo ya Gabi tumba tumba pasi pe mawa balobi makambo ya visa ememeli ye ba makambo somo. Makambo ya visa bandeko nanga eye koyindisela ye ba makambo ya visa oyo ndeko na biso to comédien na biso Gabi tumba tumba Gabriel Bulembu lelo azui visa pona okende Paris aokende poto ya tongo. Ya Gabi alela penza poto abando sambela na bambula o nyonso mo opportunité emona na ye pe azo a visa akende pe poto finalement comme Zambie atikalaka oyo atikaka o ba o ya yete Turoyo visa eye pe na maboko ya Gabi. Sikoyo la famille après kozwa visa na ye ya poto nini ekomeli ye ezalaka pasi pe mawa yango mokili lelo ezalaka toujours malamu bozalaka bato ya mabondeli de partout zala penza muto ya mabondeli sambelaka na système moko ya tokos. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge ezalaka la famille Gavker ayeli bino ba solution moko ya kitoko. Gavker ayeli bino ba makambo moko ya bien na Gavker bika na yo libela na système moko ya bien kandenge tobetaka masolo la famille yo moko mukolo nzoto oyebi nini etungisaka yo kolemba eza na batu mosusu bandeko nango omona solo moko mosusu zomituna mutu oyo asokolaka to asokolaka nzoka asokolaka na ye te asokolaka na ye plutôt omona kuto okusokolaka na tongo na pokwa mais eza kaka mwa ba odeur moko bimaka kaka ya nzoto ndenge ezalaka la famille solo moko ezobimaka ye na nzoto yango bandeko nanga soki oza na baka ya bongo consulter Gavker. Gavker aza wana pona kosunga ba papa aza wana pona kosunga ba mama kote ya ba mama omona keno eza na ba makila moko ya mwindu ezobimaka yo ba makila moko ebele ba makila moko ya solo soki oke kosuba mwa masuba moko ya solo mama consultez Gavker. La santé n'a pas de prix. Côté ya ba papa kandenge boyebi ba papa na biso mingi ya ba papa baza na problème ya hémorroïde siko hémorroïde wana tango kotaka na nzoto ya ba papa eyaka kolembisa ba makambo ebele yango omonaka ba papa akomika kolemba nyonso ezalaka toujours malamu ya kobenga Gavker aya kosunga bino bobika na bino libela na système moko ya bien. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu.
Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na yelibino to na memelibino, mama na biso Gabriel Boulembu, mama na biso Tumba, makamoka ya visa kane bomona yagabi aokende na poto aokende na France le 17 juillet oyo bazana spectacle moko kuna na ba Anse Luzolo bande kunanga eza ya kobeba eza ya koinda makambo somo makambo ya kobanga na système moko ya bien nini elekeli ya gabi nini komeli ye makambo nini esali que non lelo to ya kobeta masolo avant tokota na mwa mozindo ya makambo nyonso ka ndenge ezalaka ekozala mwa bien na ya kosensibilize nanu bato nyonso ya sika toyebi ke chaque fois que tosalaka bémission ya sika bato ya sika pe bakotaka yango na ye kosensibilize bato nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko ya kitoko chaîne ya ba analyse somo chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi soki ozolandaka biso zala ya penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka Étoile Ines TV zwa penza kiti na yo vanda tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni. Bambote nanga na yemoko Linda bukulu ya balinda bambote na yemoko Madame Gracia Mpoyi bambote nanga na yemoko kande tolobaka Mama Lisi mpitu ya balisi depuis Belgique na système moko ya kitoko balobi Belgique super mata kita babiju kutu kolobate na système moko ya tokos. Bambote na yemoko Madame Judith Diampovisa na pesi bambote na yemoko Mama Eugénie Zemanga bambote na Madame Vicky Mbonzo na système moko ya Congolais, Congolaises, partout aux alikota biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko kitoko na système moko malamu ba mapango koteka yango yo la famille $350 ya pamba eza na bato ebele babanga kosomba ba mapango koma nango cher ba $3000 $5000 $18000 $28000 $30000 yango yo bandeko nanga baye kopesa opportunité na mutu nyonso asomba lupango ata lelo soki oza na poto ata lelo soki oza epai wapi eloko koki kosala somba na yo lupango banda kotongisa na yo malembe koki kotia ata balocataire baofuta yo ata mwa muke ka ndenge ezalaka parce que je m'excuse mokili ya lelo eza mokili moko eza na basurprise ya makasi et ya penza na ba surprise à makasi omona peut-être lelo makambo na côté na yo ezo simba mais lobi kuna
omoni makambo échanger siko soki makambo échanger la famille kandenge tolobaka échanger soki makambo échanger la famille okovanda wapi okende epai ya nani imagine bato nyonso bayebaki keno ozalaka moto ya mbongo siko ntango mbongo esili nde okomi kosenga okende ovanda epai ya bato fason bakosabola yo fason bakosambwisaka yo mais soki oza na lopango na yo oza na mwa ndako na yo bakoyaka kosambwisa yo te balobaka keno mosala esili mais l'essentiel aza na mwa ndako na ye na système moko ya kitoko $350 ya pamba oza na yo na lopango. Voilà. Tokota na makambo na biso ya mama na biso, mama Gabi Tumba Tumba. Tomonaki tango bapesaki Ursule Peshanga visa wana ya liboso pona okende poto. Azwaki yango na nzela ya ndeko na biso, musicien na biso Fally Ipupa. Azwaki penza visa na ye wana na nzela wana. Ale toyaki komona Ursule Peshanga akendaki poto, akendaki France, akendaki koparticiper ka ndenge ezalaka na mwa concert a Fally. Tomonaki ba émission ebele ya Gabi ayaki kosabola Ursule Peshanga, ayaki kolobao ye kuto bando luka poto depuis kala akendaki bazongisaki bango barefula bango mbongo azalaka nango me azalaki na makoki te ya komisombela visa akende poto ye poto ye foka bamema ye nga ndenge naza boye poto na nga na okende yanga moko bato ebele babando zela ya Gabi pe akotisa demande mpona visa na ye amisombela babiloka ndenge ezalaka ye pe akita France mais tomona yango te. Et du coup, tu es kovanda ka boye, tu es komona ba vidéo ya Gabi Tumba Tumba somo. Nga na lela nanga ya Gabi mais to betaka masolo to salaka analyse ka ndenge zalaka. Tu es komona ka ba vidéo ya Gabi allez, ya Gabi ye wana akomi ko beta masolo combien président Hans Luzolo ayaki ko salela ye makambo visa lelo visa wana eye ko simba ya Gabi azwi visa pona ko kende France. Siko yango bato ebele baye ko zonga balobi me ye bando finga Ursule Peshanga basaleli ye visa ye na bambongo azalaka nango lokumu azalaka nango akokaki komisalela visa te mais tomoni awa ya Gabi ye pe baye ko salela ye visa kutu ya Ursule Peshanga tomona te place Ursule Peshanga yaki ko sala ba video pona ko ya ko tombola Fally mais ye wana ya Gabi tomoni ye ndenge aye ko tombola président Hans Luzolo pona visa yango balobaka toujours dans la vie soki moninga zui sepela ezate ke soki moninga zui na nzela moko boye yo il faut oya sur les réseaux sociaux pona ko ya ko sabola ye parce que oyebi te ya yo ekoya na nzela nini ya yo penza ekoya na nzela nini siko kilelo oyo ya Gabi pe azwi visa na eka na nzela ya mutu azwi visa na mbongo na yete azwi visa te na mutoki na yete botala ndenge ya Gabi akomaki kolenga na video ya Gabi aolenga kabuyi visa na okende ya Gabi yango mosusu ya Gabi il faut otika biloba loba ya Gabi mosusu kande na lobaka biloba loba alela bilobela pas possible ya Gabi mosusu il faut atika kabilobela il faut atika kabilobela eza na batu mosusu peut-être aza na bambongo na ye mais ye moko ameki kokotisa dossier pona visa esimbite mais batu mosusu kandenge zalaka ye na kote na ye ameki esimbi alobi te mutu oyo mérité na salela ye mwa bolamu boye ezalaka mwa bongo siko soki omoni moninga ye na kote na ye basaleli ye mwa makambo simbi epesaka yo opportunité te keno oya kofingaka ye to kosabolaka ye te ezalaka bien te sikoyo imagine soki Ursule Peshanga pe azalaki mutu moko ya biloba loba na minute oyo elingaki ezala pe moto elingaki penza ezala pe moto ya Gabi batu nyonso ezala ba mama top ka ndenge bakendaki na bango poto na nzela parce que faire rigola mutu basalela bango ba visa esalaki ye bien te. Pourquoi? Parce que ya Gabi azalaka na place moko te ye mibengaka kaka mobanje soki mobanje oyo mibengaka
mais amipesaka na ye position penza te soki amoni kote oyo basaleli ye bolamu akomi kokumisa soki amoni kote kuna baosalela ye bolamu te akomi kosambwisa wana ezalaka ya Gabi asalaka bongo yango bato ya bongo pour que bapambwama ezalaka mwa pasi dans la vie ezalaka bien soki babengi yo mwana nzambe tingamaka na mwana nzambe soki babengi yo keno oza na yo moto ya mokili tingamaka na mokili parce que bato nyonso bayebi yo bongo ezala te ke nga nazalaka partout nazalaka partout yango bomonaka bato mosusu ata bénédiction ekotaka te ezalaka bongo okoki kozala partout te il faut ozala mutu oza na ma position na yo oyebi ke no ndenge naza boye nga naza mwana nzambe naza mwana Satan ezalaka bongo siko bato o bazalaka naza partout baza bato oyo balukaka kote o basalelanga kote o basalelanga siko mona bato wana na bakote nyonso basalelaka bango te parce que bayebi ke moto oyo muyibi ezalaka bongo félicitations na yo moko ya Gabi tala kaka France ya tour oyo eza ya yo kane tomoni bato ebele ya bato vraiment bakie poto mwa ba teinture échanger kande tomonaki papa na biso vide loin lobi bopesa poto chance tomonaki teinture mafuta matakita kobanda na suki tina manzaka encore ya Gabi donc poto wana ekozala nde likambo mais ezalaki yeba na Château Rouge parce que talaka ya Gabi ozala babifinga mosusu ofingaka bato babiloba na yo wana olobaka eza na bato mosusu kuna kandenge basilikaka kandenge batombokaka soki bamoni ba live na yo donc zala mwa keba na système ya bien kandenge balingaki babeta vie de loin zala keba ezaka conseil na kopesa yo félicitations na ye moko président Hans Luzolo félicitations papa président Hans Luzolo apesika ya Gabi te apesa salela ba comédien ebele ba visa pour na France en tout cas président Zamba apambola yo abakisela yo parce que tango osala bongo eza mbongo ebimisi toyebi ke eza na ba comédien mosusu ba otungisa yo ke no obosalela bango ba visa oza obligé à kosalela ba comédien nyonso te okoki kosalela ba oyo moni ke no oza nango besoin pour le moment mais soki ekozala ke no à la longue okozala pe besoin na ba comédien mosusu osalela bango ba visa ka ndenge ezalaka ko hésiter na yo te nzamba ko continuer toujours kopambola yo na ndenge moko ya bien tala kaka osunga bana ya papa Jani Fai pesa bango bilamba en tout cas nzamba lola apambola yo parce que na mokila lelo kozala na mutu oyo aza na motema aza na bolingo ya kokaba ebipesa mi na mutu nyonso te eza na bato mosusu baza na mitema wana te eza na bato mosusu pe baza na mwa mitema wana bato neti babino bongo en tout cas bopambwama na bino na système moko ya bien toyebi ke kande osaleli ya Gabi visa ba oyo baosenga visa epa na yo ntango bakozwa yango te bakoya kosabola yo bakoya kofinga me kolanda na yo te continuez toujours na motema malamu Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya baterrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku baterrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali baterrain oyo ezali na problème ata moko te andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision baterrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.